Linga kiyo mingi, Janina. Bo comprendre na makamango ya libana mboka kisasa kitoko ne lenge asazaka moko na katikati ya frontière les deux communes kotoyo mumbele oyo to bengi limete koto ezangaba mena katikati nde balabala nde oyo fo ekende ti bypass bomoni nde makamango ya li eske nani akati musala oyo na sengi pe nani akokontinue musala po etambola kisasa bapesa kibino bavua mais si ma Congo toujours, bopesa bango, mais les si bapesa na mbua. Jantiningo bila mandat Cécilie. Awa kalate gouverneur ya ville province ya Kinshasa kobima. Na yebite eske otiki ba prendre na kati ya mboka to yebite. Wana bana Kinshasa bana limité na bana ngaba ne batuninga, ba yebisinga na tuna yo. Réponse te wana mutuna. Na yebite makamango ya ndenge nini. Bo voisin kabokena ba pays mususu ba paya. Est-ce que makamango eza ndenge nini? Basi pe mawa. Yayo ngwana mo boss Billy Maluwa Clofas. Merci yo ebi o joueur na yo bosser. To zalaki par rapport yo yebi. Na pesi pe ba union solanga mbote kitoko ne lengi. Sans oublier yo ebi kaka docteur Olivier Wala maître avocat double diplôme, double. Ma diplôme hein. Bo ebi ngo ndenge zalaka. Enok mafuka pe yayo ngwana merci. Merci na yo mula oyanga yebi par rapport ne masolo yali to uti ko sala accident maître Billy Maluwa ba petit no ba risqué mais yebi ka masolo ngon par rapport moi choc moi ba pota mike zame na cadre ya boulot to sala musala ndenge longo bani asa zala na muninga to yebi FK dinanze irit musala ngo to sala to riskaka na tambolaka asa kombata ya banda lelo tilobi boyebi kane makamango ya liti tokoloba esu nini asa zaka moko na kati ya Congo émission na bino yango na kati ya les deux frontières koto so bana mumbele balobi bana limete balobi ke bakati ya koto te bakati ya te donc na frontière entre France na Belgique entre Guinée na Guinée Conakry entre Brazza na Congo Kinshasa ngayo na katikati fleuve Congo nde yango yo bosilisati makambo yango wana toloba sunini match se vidakiti tomeka mpoko tuna na kotoyo comment qu'est-ce qui ne va pas nzela oyo or que faut kende tina baba ipasse bon nazoe baté par rapport ba M23 ngo balongwe kuna ba na kata Kinshasa tonde nini toane nok mafuka les grands caméramens on a besoin ya drone ité loboko kaka zuka ba image rond point mobimba par rapport boyebi kaka to sala mo accident na moto mais yoyebi kaka menok mafuta kitoko ne lengi ase yo boyo kaka ase na mabela mombele o mabela ba umbu esika veni arkosa azalaka awa abotama kotoyo nyarka yo yebi soko yebi te tuna bala nyarka les grands sapeurs que son âme repose en paix bana mombele kitoko no lengi merci na ndenge boyambi ase yo asa kitito ko solo la to beta masolo par rapport à bakoto nzela ngo ndenge nini nana liaki mbongo nana zalaki na mutu ya kotambusa nzela oyo match se banda kiti na bayini nanga pe bozalaka ebele sans binonga na okoma na destination te bino fo bozalaka po bo encourager nga soit disant que bo linganga te me bo forcer nga pona koma na place yango ndenge wala te bana kisasa. La Fondation Maluwa FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maluwa Fondation Ezali Fondation Maluwa Osalisa ba Congolais Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye Maître Maluwa Billy totombeli yo longonya Yo netete ya malili ya ba Congolais Kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo
na orge yo mbakasa yongolo lodi tango ba utaki ba kote kuna boyaki na Kisasa kotanga banda esi yuma Kisasa ngweza bino aboniko lelo siami ozui ministre poste ministre ko motambola na batu bagarde du corps tango banda osomba ba pondu na kote moko boye totanga bakombo to yebi bino ndenge boyaki ngala mona Kisasa ne grande Kisasa mona mama yemo est-ce que boye bien ngote to benga bana Kisasa pe to kosola par rapport mbakasa pouvoir et ovide nango Fachi Beton na ebisa ko ken esprit boule comme esprit mabe otosaki Olanda ase zalaka esprit mabe na Kisasa po Kisasa fo memelango likolo et bende kumbaka nde bende loba ve beaucoup son homme repose en paix toi na bana mumbela wa bana balela sap mbote papa mbote comment nani comment ngai monsieur Firmin ah papa Firmin ouais. Awa précisément toza bon awa précisément tozali na quartier Mombele na direction ezali nzela oyo babengi yango Mombele direction Mombele asali croisement na Kikwit. Très bien. Donc juste ko banda croisement Kikwit au Mati Boye akebi Mati université juste na yolo médical. Très bien. Alors apparemment tu comprendras na mboko yo ba dirigeant na biso bazande ngini. Comment ba koza mitema mabe conscience ezate. Nzela oyo ndenge za boye tomoni au moins trop des sociétés et à cause donc des sociétés dans nzela oyo société liboso ezaki ba chinois ba ye ba kokite ba boaki mabanga ba côté kuna to yo mona so ya mibale ya ye atimoli pe azui ba mabanga atie ba komi awa place ozo mona awa ezali direction moko ezana ba bengi yango Lukamawa abimi na université na sena ye à 50 mètres ezana pont moko ezawana pont wana et comme boucher donc bateau bazana se ya pont bakanga nzela bakomisa ba mapangu na bango bakanga mai donc moi mai eleka ezat très bien alors soki mbule beti ya makasi neti mbule betaki oko kitape wa ba relaxa yo donc mbula soki beti mai eleka te donc mai ekomi kozonga ezongi ekoti na venir fayala et Mati et Yeti Kotoyo, donc moi je suis donc il faut attendre même la 3h, 4h du temps pour que je sois kita pour battre Kotoyo, batambola. Donc ce que tolo bakenzela oyo nenge zabotoza na avenue Mumbele et bandi na yolo médical et gobima Kikwiti et prolonger vers Kianza peut go prolonger vers bypass mais misala ngwe katana kabo ça fait combien de temps? Mais net c'est là au ndenge zaboye. Babandi yango depuis l'année passée. Année passée, donc 2023. Année passée, 2023. Ok, avant l'élection. Avant, donc ça fait au moins et koko c'est pas une année. Bakati na bango misala oyo. Au monde là batu baye combien de fois même bourgmestre la biso alimité. Mama Feza. Pour la pont oyo ya Lukama oyo. Azwa ba mikanda, l'hôtel de ville. La document est kota kuna pour que ba trouver solution. Na Kikwit awa ezana société o esalaki awa nzela o ya Kikwit. Tamba komi na likolo nango ezana pont moko ezawana. En principe société ya construction il faut boye ba ko canaliser pe ba mai. Mais bazo canaliser ba mai te. Ba cure même pas mai wana pour que mai nyonso tango ezo kita ezo bwaka makaka wana. O ezo uta ngaba lisusu na mwanda makala ezo bwaka makaka na mwa rivière ya Kalamu. Mais bakira yango te batika yango ndenge wana boucher donc batu bazam vraiment mawa trop koto so ki be épidémie ekoti batu azokufa e komaka kindoki oni babomi boye esa kindoki te ezali environnement eza mabe bosenga siko ko senga nini boko senga nini en tant que bana Mumbele ya koto par rapport ya situation à route. Mais en principe comme bazo déjà initiative ya osala nzela basili sango pour que bas tia ba norme nyos talana ndenge msusu na koloba eloko msusu na koloba kobanda awa ti okende na direction tina okoma direction na 12e rue je ne sais pas soko matibo omonango donc ezali na corridor morote o société o esali pour que atambule beti basani ni mai wana ekenda ka pomi bwaka na mai kala après kende donc ezate donc mai ezokanga makaka esika moko mai ezokanga mesika moko donc bazozela ka keno ba ko mira lupango ekwei mira ndako ekwei ebomi batu ndesi manango baye
Ok, merci beaucoup. Tozana katsa mombele, asa kiti na terrain menela yeba na yebite boza ba irresponsable to boza ba responsable. Tangu mokonzi mboka pesi responsabilité na groupe ya individu moko boye. Mais bosala musala malamu na yebite bobi makala ba pays moko pemeni ba l'équipe biso lelo côté soit disait belé ba français o na silisa na Louvanium musoki na silisa wapi di botike la biso makambo ba français olango ezotonga mboka te. Misala nde mopawa lobake musala ile kama loba nebele ezanga te ene mutaloba yango toana mboka mususu te a part mboka oyo na ebite soki boyango bozwaka bambongo bokenda kosoma bandaku na ba pays mususu ezola kisakeno bozala bino ba congolais te parce que nga lelo so na zina yibi mbongo eloko liboso fona tonga mama na monima na ngaba yami bale na kesoma na maluku yami satu na kesoki wapi mais bino bokoma kaka Afrique du Sud okoma soki wapi te na ebisaka bino ke boyaki kisasa kotanga mais lelo bobaluka bokoma ba konzi bokoma ba congolais mais total bino na mangwele est-ce que yo za mangwele awa ba miibi di tala bosilisa musala mbala moko asesa koti makambo bosilisa musala oyo na ebite nani aza responsable Gentini Ngobila Mbaka lelo bakoma ko ba donc tokolo ba vérité te so to lobi vérité bokoma lukisa batu bokoma kanga batu na makala te yoza mokonzi mboka mokonzi ya ville ya Kinshasa mais luka landela na makambo yo okenda bapoto bo voisin na pays d'Afrique mais soni zo sala bino vraiment bwana soni te ndaku ya yozo lala salité ndaku ya yozo lala ah boni konde kona ngai yo tango yaki Kinshasa oyaki kotanga tolo bate bolingi na nazonga mutamande fazonga sous na place oyo na bongsele na nwelamba est-ce que yo kokozonga sous na pouvoir botokoka yo lobata na lobi mutamandefu ba matamandefu bazebele babel na den pe ba batamandefu bakufa vie kofi pe azape mutamandefu vie nanga waze kwa azape mutamandefu est-ce que natangi komona yo OK solo kwa natangi komona tezwaka kiti vandaka talaka nga kangaka munoko zwa ya pio mela enok mafuka toko tat topese la par rapport à bakoto toleka Maluwa espoir na Congolais Congolais boya tosima na maboko na fondation Maluwa totonga moka na biso Maître Maluwa de Aka Gentini la kisa misala na wabobima ase sala likopana nganga pobo gagner match mais basala likopana asete oko banana ndeni oko triquer match ngane muna otriquer Gentini Mbaka Ngobila mon vieux na yebi kwa mona kisasa bato ebele balingi yote wana bayebisinga balingaka yote wana bango ya koloba mbote papa mbote grand frère ah yo pesusu comment munene obambelanga grand frère bo pesa ata womba asete daya aseye ase na peso mbote ase oza pe vie nanga comment nani komona ngai papa landu na bali na mombele na amenisie wa amenisie la menisia mombele amenisia mombele chantier bois côté Valère Elbaye yebani nayebi ko nayebi siko nzelo ya ndeni ko eloko vraiment esala kabiso passe na nzelo yo oyebi ke mombele ezali milemoko oyo ya ba révolutionnaire très bien oyo babunda pona mboka lelo poto zwa pouvoir mais bapesa biso merci bapesa na mboa na ndeni tala ba net bakasavubu banzele zo salema bazo silisa biso banda babanda ti lelo nzelo zo c'est déjà 6e année ngo tozo kende banda babanda babwaka mabanga basala ba terrasse bazo lokota batu moko bosuku bazwana ka bango wapi batu wana so tali ba terrasse moko zomona na ba norme te ozuba maçon bolokoti ba soki banani ba ye basala nzela mutu ba sala banzela banje zate banje mibale nzela osala mandenge nini tali batiki biso mabulu bapikola biso ba pompe maizalaka lisusu te nzela maizate le régie des eaux peloko régie des eaux et loko tokoma ko débrouiller tokoma ko débrouiller régie des eaux affaire à suivre ngana yo tête à tête combat cage yango zomona ndé toza na passe ya kosakana te tozala ka direction moko merci papa Fati parce que asilisili biso kikwiti très bien sortir comme kaka moko kikwiti apart kikwiti passe ndé toza na passe vraiment papa Fati tozali bana na yo tozali baleki na yo yo zali papa na biso sala biso ngolu osikisila biso avenue mombele donc zela yo banda misale banda ekatani lelo tokolo bambula boni société oyo balia mbongo oyo basala likopa po balia mbongo bakima bamona na soute soki 3 sociétés mobimba bameki kosala nzelo ezo simba te oyeye balie bakei oyeye balie bakei bato babandaka ba chinois
balie bakei mibale balie bakei wa misatu baye na banche mibale banche mibale banche mibale donc ba société moko ya mayuya. Non, donc il faut suivi ezala na mboka o pour ceux qui suivi ezate ezali pas c'est pour na mboka ezala développer. Très bien. Ndeko lobi que il faut suivi ezala ceux qui suivi ezate moyen mboka est développé ikelevé. Si kelanga ba français que yo tango zala mama plombe belé. Faut mieux que na ba na ba gister. Na va na ba tuloko ba menisia zo boulé comment ko sala toiture. Yo na ba diplôme no créer nini. Muibi voleur. Ah, Koulouna n'a pas binoté. Oui, bisanga que je suis qui? Comment on le croit maïs? Qui ça token de wapi? Boni comme thème mabe, boni boye. Président fondateur, il y a Fondation Maloua. Coordonnateur national, tous pour le Congo. Mwana Mboka, Azwili Kanisia Malamu. Pona Kosalisa, Eko Sunga Bana Congo. Moninga Malamu. Ayebana kana tangwa pasi Yalala tomoninga miswe Fondation Maloua Mosungi ya bana Congo Maître Maloua Salika Bonsamba Pesi na RDC. Mbote papa. Ouais Mbote. Comment on a? Yazaza. Ndeo mbwaboka te boye. Bailo kanto. Wana masana yo. Pire vieux, pire mister. Ouais. Qui te connaît lengi awa tozala mumbele j'espère non? Ouais, tout bien. Mais koto masolo zandeni nzela na bino ba projet zandeni koto. Ah bon. Quand on a mon ati, on a ba moela ba tiko boa, so ba to zongo ba ndiko tongela ngo ko crime. Mais maman nzelo yo on en a ras-le-bol hein. On a ras-le-bol pour maman nzela. Auto donc de 2 ans. Ndenge ba ye première compagnie yaka et sali ba chinois. Contre Sili ba sali malamu te. Deuxième ye et utaki matadi so ba nani pe ba ya ti ba tika ti ningo zo mona boy. Et puis je ne sais pas tous on va vivre dans un monde nini et puis na mboka nini. Ba tu as mai ya elo koto nyonso. Comme bateau ba sala za ba service suivi ya nzela. Ba mai tout ba kata comment ba locataire ba mai na ba lopango bateau. Suite à nzela oy. Gentini ayaki bon parleur, pas mauvais faiseur. Ah, donc bon parler, ça veut dire qu'il parle bien. Bien, mais faisabilité zéro. Vous comprenez? Très bien. Donc faisabilité zéro. Alors tu peux vivre dans le monde. Oh, vous avez condamné enclavé dans la situation nzela, tu vas vivre. Aisément, mais tu as démarré carne à ça. Abimi accueilli. Même quel que soit l'air, on a côté sans inquiétude. Mais comme Koulou n'a pas battu na sema bangana a bloqué yo. Ba kaya so ba boka na mutako fiti a robata ba pena ko ça le faut pas. Vous comprenez? Donc ça dit pas une base za la conscience, base la pena moi éthique mo ebo motoné ba vivre ba mboka mususu ba kendaka. Ba kenda ba mboka mususu ba voyager makambo ba mona. Mais pas nous revenir au peuple congolais. En tout temps mboka est très riche. En tout et pour tout. En tout et pour tout. En tout et pour tout, mais les gens souffrent. Tu comprends? Donc, il faut que ça la mémo. Excuse. Tout ça la mémo, tout le monde, mon bel moment, qu'est-ce qu'on appelle ça? Hôtel de ville. Pour tout marcher pour un zéla, mon bon, c'est pas côté Ngalema. C'est pas côté Mbe. Donc, nous sommes dans un projet à Macadam. Mais ça va balaber la mine. Cause des enclavés, le Mumba, université, quoi, le Mumba, boulevard du 30 juin, non, quoi, le Mumba. Ok. Direction on a qui zenga on appelle le Mumba. Donc oyo soki ba salonet oyo za tir rond point ngaba. Ndenge projet ezali tir rond point ngaba. Soki ba sali ngalema et go désenclaver ba makambo nyonso kozala tala ndenge ba sala equity. Au moins equity que et libéra quand même Kianza. Donc ba poids lourd nyonso comment qui equity Kianza qu'on appelle négligé. Mabulu na mabulu po côté est comme bien ba tout bani. Qu'on appelle pas bongisati. Mboka vivre en Nengwana. Vous comprenez? Donc, on a roloba, na gouverneur malgré bazo gérer ba faire courante, mais ba tala ba projet ba tikaki. Ba o bazo le ciment. C'est pas ça la peine même monter manaye gentini ou soit ba kozala na monter on se pour ça la pour la population. Il faut pas travailler pour la République. Ils doivent travailler pour la République, ba tika ba empreinte.
Ils doivent laisser les empreintes. Moto a sala bétonnage ya banda Pongabi ti rond-point Molar na 24. Béton na sala place ni bakenda ko bongisa ngo ebukana. Ezali Mobutu. Atika ba empreinte na bango pe batika ba empreinte ata motema mabe wana ezala meza ata mokeme bola mo eza ebele. Donc voilà, yelo on ngana lo bagaya ngwana na pesi bino mbote tout, bana mombele tout. Kala mingi te ba hotelema. Kala mingi te ba hotelema pona ba makambo bazo mona mai courant nzela ezala fiable bato batambola abone di forme. Wana lisese ya zaza. Ya zaza. Mais na tuna lisusu bana kisasa gouverneur ya mboka Jantiningo Bilambaka. Bolinga ba vérité te poani. So mutu alo ba vérité bokoma onyongela ye. Ko bulele ye na ndenge ni alevelenga balobi yote. Balobi yo sala yango te. Mais vérité ça bien. Il faut sunga yo po tambola très bien na sena moi. N'est-ce pas? Na tuna non est-ce que boka ta sonité? Soit disant que aux ministres, soit disant que aux députés, et bela ba français na ba costume, mango na ba raté ba costume. Po ne bela ba député le bazan na la tangi ba comme on a binoté. Ah mafute matanga poso na komo loba na koloba. Asa za na muninga te po ko pesa ba carton na zanango. So na côté si koto rouge. O eza nani Jantini azo mérité auto comment. Na zongisi nanu. To solo la parce que misale ze belé fo mona ba tuba mona. Mais quand même bozala elobi ya zaza. Bozala tala motema moko ya malamu ya koyeba ndeni ya kosunga mboka vraiment bozobi malibanda mboka. Ah le grand menuisier azao yaka tozwa le grand menuisier oya ye bulono yango yo le grand menuisier Ibra bokoka mpe na mulai na nzoto miki. Merci. OK poso kotondeni ko nzela la minondeni so mon père na ebisa noki ke koto ba ebisinga ke yawo ebisa gouvernement soki vonna province ba ko longola sinda na matembele bolona bwa ko longola matembele bolona wa na sinda kuna liboso sonia basanga na maboko yo mo les points basala na maboko basala na maboko ma mutu sama na maboko ba journalier bazwa 2500 tika lo baboyo ko ngana ba Thomas yo poko zo pe journalier pe ke katelanga mama ndo mona baboyo na roya kota misalo te na boya ka lambalia lamba nini lambalia wana ubelaka bisa yo bakula ba betela maboko bazo baola pele na maboko ni machine musale ça moi ya moi bien ou ya moi écoute mais ba lembo na wata plus de 6 fois ba tien ingénieur wa lela kimi nga kuna lukata mo na BT. Mais est-ce que baba congolais mi bit ya solo o ma yibya mboko yo boka sawa wapi yo tiba peso mbongo so yo mono za congolais bongiselo na yo yeso amona va na mo gombe kuna mo parler mo speed ça pe mana les biso atokemba ta sko ba degonde pesa ba ngba pala ko to so ngungi ndengungi hôpital ke komi ba o mo liambo na biso pour nde abolia bien te mais ozo malade belé tala sko ba terrasse ndeza pe kisasa on y a bien te mais malade belé paso la ko ya beta ballon na ko mata ti pala o ba sina sensation malheur la ba misère ya solo wala anta ke moi kisasa moi mombele sko poso zandeni kasi boko senga nini na gouverneur ba ko nommer sika avant tout keba na ba député professeur bino nde boko luka bo voter gouverneur ya sika bozwa mbongo te bwana mboka musu te a part kisasa te ba député ngali akambongo yo lia mbongo ali pena mbongo na otso sa ba propagande mais ba ke na photo te po bango ba ke na koloba te ma mutu ezolika ta ba gouverneur ti président pe na votarité donc na ko voter te na faci le susu do voter ndenge ni et ndenge na ya le peuple s'exprime manga maboko na yango na cha signe na teke ona voter suena donc ne abuna tala ba mbwa na miso pour ato voter te donc rien ne change. Siko Tosani. C'est trop. Merci. Merci beaucoup. Eza choix. Naye le peuple aloba. Ya lobi na ya bi a voter na été. Bobo okangela makasi. Enok toleka ko. Toleka ya. Champion. Lambalia toyate. Wana na isubo obwakela wana. Tozomola ba fantire zoleka. O mombele commune limité. Prince bandaki bakula ka beton na maboko. Sikola minute ekomi nango fulu na ba matiti donc eza maladi na maladi pona peuple bango bazolala bien metala o bonga ku basala te babandaki bien meti siko komaka o ayibi mbongo o adetourner mbongo mais so bakangi kulu na moyibi
toujours vivre bien te. Ça veut dire que ba vrai miyibi ba vrai kuluna ba bazoyi babala. Bango moko comme en français détournement. So biso to yibi o moyibi mais bango mo détourner ta ba ventir ba so sala prince amukebo ependa banda kala. Et des bateaux prince so ba sali yango université epema. Ba embouteillage peut diminuer. Ba banda ke ba kula na maboko e komi na minute au fulu. Fulu ane komi ba maladi ba bangungi po population bela. Ba si c'est la biso prince so batika ba je. Bazo sala ba je trop bango so ba yibi komi détourner. Ma so biso to yibi to bimi ba miyibi. Mais botoko kinelaka likambuteke paka mokonza mboka. Tobeta cette place wana eze loko ke ya tiki responsabilité na bateau bazana se c'est que bateau na ne ba banko ba sala na nko baze esprit mabe balingi mokonza mboka te pa weza ba prince mokonza mboka ko landela te mais bateau azo pesa ngo bato sala biso ba vanti tala minicho prince komi na matiti ngunge komi na moni balobi ke ya kolongo ba yebisa bango ya ba kolongo la matemelela bango kuna balona ki basinda ba kolongo la ah siko ngai ekomo mama na ngai bazo sa biso ba vanti kisasa yango ne makambo toloni ndunda te toloni ngai te mekomi ko bimela biso na prince yango moko kasi bobuka te bolia ba mo balamba balia to ya te balamba balia to ya te tika lo baboye to ana kanda na bongo makasi ba aussi c'est biso prince partout kini maye komi kisasa mobimba donc d'autre part toko condamner rapé bango te hein mais au moins que biso moko talaka aw est-ce que gouvernement oboka matiti awate eza bato baza tout autour awa mais soki basilisaki yango makambo ekozala te mutu nini akozwa fula ya kobwaka na bazali ba mama na biso baza basala yango bazobwaka boye po na prince esili te komi nango lokwa fulu ma ezotonda ngungi epa oya na chatseni na kidiba bato baza te 23 RC nini abwaki matiti mais soki ezalaki prince mwinde ezopela mutu asala biloko wana aza te biso moto otelemela ye donc ngai ebimango moko baloni yango te mo ba konjita ba ndunda bio na bangai boya ko jongo bolamba bolia ba famille bino botika ba vanti merci alobi merci ona na ndenga lucho alobi merci ona ndenga kanda na yebite so bo comprendre ngo ya pasi ya mawe ya soni bokenda ba Brazzaville totanga ba kombo bokenda ba Luanda ba Gabon ba Côte d'Ivoire ba Lomé kisasa ka komba kisasa ka poubelle Gentilingo bila na ebite bana kisasa ngai te bango balobi ngate asete pasi na ebite vraiment mutulogwa ngase bochanga peut-être gouverneur to bochanga peut-être ministre moko bosongolo mpakala mais non sala makambute yaya na postulé 2028 nanko to sa musala enok mafuka tokende azo sala misala ezomonana Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Mokubo Mogini, Baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu. Beto sadisandi betu bwelandi maboko, beto zituso kintwajina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. match ekoba yo kanti origine na simbi sabino na chela bino penalty na ngamu na bino boko yoka mbote ndeko na ngai komo nani kombo na nga Noa ndeko no oko betela biso lisolo par rapport à route en tant que moi na Kinshasa en tant que moi na Mombele en tant que moi na Ngaba parce que ozo faire partie na deux communes Ngaba na Limete na Mombele et ça la bino ndeni non normalement banda nzila o babandaki yango et ça la biso bien mais ces derniers temps ça la ndenge effrénément tout le monde a moi difficulté belé première difficulté le besoin zambula ce qui est bêti tout le monde a eu mon mai nyonso so couler boy et ça bien té misala nyonso babandona donc misala effrénément et bloquant tilelo mais souci na biso eza ce qui l'état a ko mekempe ko aider biso a mekempe ko zongila
misala po tozo vivre en difficulté ata yo mo soko talo ko mona difficulté ya makasi mbula te ya mukema nyonso ya likolo ezokita koto nzelo ebandeli wapi nzelo ebandeli na bongolo iye komata direction mombele oyo ebima tina route bypass donc mombele suki juste na makadama kikuti juste na prince kikucha koto jusqu'au na ngambo ngaba oui koto na ngambo ngaba musala na nte bandi bana mboka na zo expliquer bino ke toza siko na ngambo ngaba mombele avenue mombele o bazo sala et suki na kikuti mais faut ba ko traverser sous koto na ngambo ya ngaba ti na bypass ngambo koto babenga oni langa mombele kaka route ka mombele donc musala faut que ndeti na bypass tina bypass oui mais bakati musala bakata musala do bakata voilà obongselenga linga do bakata musala do bakima ko depuis longtemps bakata musala okolo bani en tant que congolais citoyen congolais todo senga na autorité ya pays ba mekempe kolukela biso solution ba aider biso na ko tongela biso nzelo ozomona te ke wana ya lokwa bazo kinela siko bazo simbisa chef de l'état touche o batu bayina normalement pour ba activité DG bandagi bakata ba activité pourquoi peut-être ayebi yango te non ce gars est bien monté to senga na son excellence président de la république ameka kolanda na nos situation o ba luka moyen ko créer biso nzela au projet ça déjà projet zali mais soki na mombele il faut être vexé tinanga ba rotonyoso bana Kinshasa bana Congo bozolanda biso je crois que asazaka moko na idéologie bat bakokama bakotuna mais wana nani bakomo benga ozoke siffler match wapi ngabiwe ya ba journaliste nyoso ya Congo na kolobebele te Gentilingo Bilale na opeso carton te mizulaka déjà carton yo moko na ebité carton yo kozwa soki rouge pe jaune na ebité moi lilo basuka ezakaka ba autorité bakotaka nde makambo ko créer ka ba route secondaire bezara bien pour le développement pays à capitale très bien lilo basuka yona alobi ebele pour le développement ya capitale il faut ko créer ba route secondaire et la humanité te totanga raté omoni bebo omoni tellement ya ebisaka bino ke tsoki mayele leki ebele ba pasola ndambo ya cerveau baza ndamba buzo baba kotisa po ezala 50-50 ce qui 100% au monte ke ba ochoué trop de français trop de diplômes ce qui ma diplôme ce qui a wapi pasina mawa bana Kinshasa bana Congo tokoloba nini est-ce que tokoloba to lobate asa lobaka toujours asa azalaka na muninga te tala elobeli nanga yango na siffler mbote papa comment nani comment nanga David roi David Goliath okwesa déjà kwesa siko na minute po Kinshasa telema awa kotonde nini koto yo babandaka déjà musala ko sala mais bakataka parce que po ebandaka na nini kuna na prince suka ebandaka dia na bongo kuna tiba yaka na koto bakataka bakenda nango na bakotaka bypass kuna bakataka musala parce que penda possibilité pende zala penda te possibilité zala te neni parce que Congo eza na mbongo ebele comment possibilité zanga ezala te batunde ski wanda ko sala musala wanda sala manœuvre wanda sala manœuvre parce que pendant ça là les loba sali lobi basali te lobi basali te bazali ke mbongo déjà zali ba pesa ki zali nini mbongo ba mede ba pesa ki déjà ndo ça ba pesi te mais déjà ba pesa ki mais ezale batunde wa sa musande wa sa musana manœuvre antaka mona Kinshasa siko kolobani na penda na kosenga na son excellence Fati Beton nde ako toko dukaye toko pesa lisusu makasi lisusu aluka mwani ya bongse sikoyo tokosenga suna premier ministre o batie mwana mwasi mukongo ata na komina na lobeni makamuti aza bezo alobela nde pona mboka onaye ezala bien po ba ngo bazonga lisusu bazongela musala me bazala projet ezala bandakala okay tokoloba nini foka tolobat Enoch émission na biso tokomi siko kokita po asa siffler boyebi kaka bo comprendre ne makambo eyali bana mboka Kinshasa kitoko ne lenge asa azaka moko na katikati ya frontière ya les deux communes koto oyo mombele oyo tobengi limete koto eza ngaba
mais na katikati nde balabala nde oyo fo ekende ti bypass bomoni ndenge makambo yango eyali eske nani akati mosala oyo nasengi mpe nani akokontinue mosala oyo mpo etambola kisasa bapesaki bino bavoi mais nsima mokongo toujours bopesaka bango mais lesi bapesa na mbwa Gentini Ngobila manda ese esili awa kala te gouverneur ya ville province ya Kinshasa akobima nayebi te eske otiki baempreinte na kati ya mboka toyebi te wana bana Kinshasa bana limete na bana nga bande batuninga bayebisinga na tuna yo réponse te wana ya mutuna nayebi te makambo yango ya ndenge nini bovoisaka bokenda na bapays mosusu bapaya eske makambo yango eza ndenge nini pasi mpe mawa yayo yango wana mobosi Billy Maluwa Cleophas merci yo yebi o joueur na yo bosser tozalaki par rapport yo yebi napesi mpe bayini nyonso na nga mbote kitoko na elengi sans oublier yo yebi kaka docteur Olivier Walawala maître avocat double diplôme double maplôme boyebi yango ndenge ezalaka Enoch Mafuka mpe yayo yango wana merci na yo mula oyo yanga yo yebi par rapport ne masolo yali touti kosala accident maître Billy Maluwa bapeti no bariske mais oyebi ka masolo yango par rapport moi choc moi bapota mike ezame na cadre ya boulot tosala musala ndenge longo bani asa azala na moninga te oyebi FK dinanze irit musala yango tosala toriskaka na tambolaka asa kombata ya banda lelo tilobi boyebi ka nde makambo yango ya liti tokoloba esu nini asa azaka moko na kati ya Congo émission na bino yango na kati ya les deux frontières koto so bana mumbele balobi bana limete balobi ke bakati ya koto te bakati ya te donc na frontière entre France na Belgique entre Guinée na Guinée Conakry entre Brazza na Congo Kinshasa ngayo na katikati fleuve Congo nde yango yo bosilisati makambo yango yango wana tokoloba esu nini match se vidakiti lingaki yo mingi Janina Tala bandako beba bakiti za asundi bakiti buka